Nalanda il va propos ya frère Nabiso Moko Sankara de Kunta ou azapé frère il a fait rigoler Jésus de Niance. Na mamani. Oh. Dans frère il a fait dans détracteur il a fait rigoler. Azala mona bitinda ya vina biso Adolphe. Azala mona wengete. Mona bitinda. Oui, mutaya na Sankara ezala vina biso Adolphe. Bon, ils allaient passer na ye. Ils appellent passer de boyo moite que tili azala mona bitinda. Ya botama na ilakeli ya bitinda. Moi petit muto fa na ramta ko mila bato ba un coup ya na place te muto ko koma. Yo kotika osuka no ga na quartier 1. Ba tout so beta ba conseil image exacte. Image officielle. Ezalati. Oya Bercy wana ya Fali. Image ezalati. Nana ngwana Fali. Oba ken pia. Nana ngwana. Obi. Nana ngwana. Fali. Azana. Azana non. Ça joué. Et lui Fali toi ministère. Au patron est victime. Ah bah victime affaire. Fait dans le quartier latin, bah t'es belé bah une pharmacie. Comme insecticide yo montos faire changer ba donner na carte. Ah bah quelle pharmacie pour ma somme ba qui se ba ya bon insecticide. Sur le simbaté. Banda quartier latin banano ba sala remix ba nzemboté. Oh bah sala té. Et là sa puissance à chanter. Donc faire rigoler la côte ba l'axima on aime message Paris. Oui. OK. Bongo. De faire alors Messi na kena Paris. Mais oui bah faire ba ça ba messien au ba bimara après siècle. OK. Pour ça bateau 50 millions de streaming va aussi ça va au sombre 50 000 pour faire ça on va le bail que nos disques d'or déjà disque dur éligible déjà disque dur ah ça le disque dur ya tokos déjà disque dur et dinda la dingi na nzela guerre c'est raté. Bonjour fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres. Bakali Prince, très heureux de vous savoir, très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Je suis là pour vous servir. Merci mon patron de la nation, Tonton Banamangaya Pichou, Boss Lady la française la plus belle. Et merci Franklin Massiala, la grande équipe de Clébois.com. Merci à toi Jordi et mes fidèles internautes, mes différents partenaires aussi également, j'allais dire. Merci parce que Mamou et Norsa la Bissoto Ebi et puis place au tout au Kotaki. Bissoto Ebi na Bisso Yango. Ba plat beignos toujours préparer les bisso pour nos salas bisso toujours y bana bisso kaka ngai Prince Bakali na ya Jamal Muku na yewana ya Joli Menga na mama Bita Kisome motema champion Caps Kapangala tolobi na yo kaka na nyoso to yebi wana keba. Merci à toi, la femme de quelqu'un, ma Bita Kisombe. Merci. Merci notre Congolais, Français, Américain. Triple nationalité, ya Willy Mouché, Nico Damboka, Noël Kamal, est nécessaire, Yamboka. Merci, Foule Luki Chinois Noir. Monsieur le président responsable de la Congolais, la continent Asie, Dani Chandoundé, la Chinois Congolais. Merci infiniment à toi, Nixon Boutique, la bière de luxe, Charles Yamboka. Merci. Je suis bel et bien avec cet invité de ce jour, lui s'appelle Gouvé les Gaulois, ensemble avec qui on va décortiquer l'actualité, on va expliciter certaines zones d'ombre avec cet invité d'aujourd'hui. Pourquoi le choix de Gouvé les Gaulois, en tout cas, Batebele Babenga Yambi, Prince Bakali Yambi la Bissoye, parce que l'actualité est ça. Toro Solo la pour un concert, il y a le 7 novembre à Casino de Paris. Toro Solo la pour la dynastie, puis harmonie urbaine. En tout cas, on va les à côté, on va expliciter certaines zones d'ombre avec Gouvé les Gaulois. Bonjour Gouvé. Bonjour Prince Bakali, na yebi ke mokili tango bamoni dio baleli. Dio magique. Na yebi si yo. Parce que champion wa donna Willy Pensé na babi Prince Bakali soko yambi Gouvé émission na to kotala ngonde batala ga match. En fait champion wa donna na pese mbote sika kotala La Rochelle. Mokonza na ndeka ya La Rochelle. Ya La Rochelle na pese mbote ya champion wa donna. Voilà. Ya na leli. Na ko bossa na Yannick Kayinga te la mon invisible l'homme c'est mon cœur na ko bossa na Orsini Lumenete pese na mbote na vena nga Dudu Kamalando. Pese na pena vena nga Mena Kamalando honorable. Na ko bossa na gate Pati Maloba na pese mbote mingi. Na ko bossa na gate Mouvier. O asunga ka petit na ya ko bossa na ko tika ete mec dadi ya kuza grande puissance héritier mobile la pembeni Weston et Tim Vundu ya ba leki wolo pe palata ya yo Luanda États-Unis
na ebiso ya kosakana te na kobosana te ya papi kuka la noblesse dans les sangs na kobosana te qui présentiel ya mama Fanta Fofana mama présidente ya tous les Gaulois na ba Gauloise na ba gladiateur na pesi mon vieux Chico Mabele mame na kobosana ya dada baba na te les patriarches na kobosana te Emmanuel Kalonge les sages na pesi yo mote mama Jolie Kwete bandeko bakota solo a to finga te metro ba la vérité doit souffrir pour te rebander vérité mais merci ba souffrir parce que le banoga ka vérité mais ils en a mutumo peut faire azo yembaye c'est un millionnaire patron aussi lui il s'appelle Jean-Zo la Motema Patricia Massamba Jean-Zo la Motema Patricia Massamba ya na peso mbote en fait faire rigola so linga ba yemba yo kenzembo le galwa mi linga ya likaya te kenzembo ebunga te banzembo bonga zape e banzembo ya li banzembo li bo comment fait muto ko fanda ramta ko mi la bato ba un coup ya na place te muto ko koma yo ko tika osuka no ga na quartier 1 quartier 1 quartier 1 comme ba 12 faut que de 12 na njile quartier na yebi sanga so nyo zana faut comme pe mai o le ka pe ko o le ka ndile za le ka aéroport de ce que suki na quartier 1 c'est comme si bata 12 bayoka côté ça moins limité mbuta pe ba mona côté oza limité le quoi faire golo sala ba chef d'œuvre le quoi ba diki asala ba chef d'œuvre le quoi ba boulevard ba ma meilleure chemise asala ba meilleur moment asala ba kitalibaya faire sala ba maboko pamba faire sala ba linga na 24 faire sala ba œuvre oyo pour yalo ba beaucoup font des œuvres mais paye laisse des chefs d'œuvre faire linga kotika ba chef d'œuvre ndenge ba kali Jeff batika ba tabule batika ba vina biso papa we batika ba pepe kale ya mpani atika ba papa shirita nga ko marteler bo sala ka ba œuvre ba bango mona ka lokola mais lelo ba pesa ba viana raison pour papa shirita o kenezo plus de combien ya ba année à beta kana ville na concert ba desa kana ba œuvre ya sala wana donc faire rigolo le rôle mine de go fait avec faire yembaye aponi choix bien et voilà patron mutu déjà faire Jean-Zo la patron aponi mutu ya bien patron Jean-Zo ba te belé ba kosama so ko zunze mona biso Adolphe mutu ba tila muna pe na ba musu ba yemba Adolphe mutu ba tila muna mona qualité à faire mutu so ça et voilà on s'est penché beaucoup plus à qui parce que des artistes ba yemba Adolphe mutu ba tila muna to yebi pe afali mama na cha te batebele ba imba PV Adolphe Mute bachila mo saka mutangi komote mais na ba chantou ba imbela Adolphe Mute bachila mo na nzembo leki ya faire ezate nzembo ya faire eza hymne national tala sala boina mai boina tala simazonga moto bato wana bolingwa moto pasi o sala succès boina king papa biso tona ba nzembo te balakisi avion ya sala crash papa biso nzembo eza vraiment les pas tanga ko wimeza chef d'œuvre tala simazonga moto te ya bato bato ba tala sima bazonga vraiment bato donc les padres aibi ko sala ba nzembo moni batu ba ko baza ko ya etuluku ya batu OK ayemba bango donc les padres musale ko sala mana kinya nyonso biso za na biso na batu ba ko contracter les padres ayemba bango ayemba bango na kinya nyonso to kota na actualité mbala moko le 7 novembre Casino de Paris concert le plus attendu parce que batba c'est la yango faire gola par rapport ya mambo biso nyonso tout oyebi concert ya ndorbe ta mana pototé mais faire enfin na groupe na Jet Set au grand complet na Casino de Paris au meka un peu au salle la biso lecture ya grande production na ko sabino ke conseil beta te na poto façon ça fait conseil na poto azate tant batu ba ko kanga poto faire go ma fala zongisa beta o ya Bercy te tant ba ko ba ke beta faire ça beta na yota na Russie na mboka Vladimir Poutine côté KGB za ça sala moulin ça concerne la poto faire beta na ba bateau devant ba David Monso ba ko ça kenda boya va shikito oui va shikito longwa faire beta na ba Lille faire que no fêter anniversaire na ba Allemagne concert beta donc ça y ba showcase to concert vraiment faire beta showcase c'est faire ça chanteur OK en fait faire ça majorité c'était pour beta ba showcase faire ça chanteur en fait faire oui tant beta ba concert ba salle musu pas tout beta ba concert image officielle ezalate oya Bercy wana ya fali image ezalate nana ngwana fali oba ken pia ngwana obi nana ngwana fali azana ça jouer et lui fali toi ministère au patron est victime ba victime affaire OK ba victime affaire bon on va te F victime faire me damisa muto victime faire dans quartier latin ba te belé ba na pharmacie donc insecticide yo montos faire changer ba donner na carte ba kine pharmacie pour ma somme ba kisba ya bo insecticide sur le simate faire ça musique faire amuta nko faire gola uta pota kota carte latin ba tout ba ta bilama nemo faire uta na bilamba uta na pota ina na podium imalo wa niti yena vina biso na yimba mabe na faire banda carte latin banano ba sala remix ba nzembo te oh bah ça là et là sa puissance à chanter donc faire rigoler la côte bah là on aime mais ça Paris oui OK bongo
De faire alors Messi na kena Paris. Mais oui, faire que ça Messi au babimara après siècle. OK. Donc Messi bimara après siècle, Maradona babima après siècle. OK. C'est tout à fait normal. Moi t'as billet à Casino de Paris et côté comme 180 €. Maillot à Lionel Messi et côté comme 180 € équivalent $220 et le coût de musique à Congo. Donc faire rigolo là, on a conquérant na Kinshasa. On a Congo té. Chanter na côté mon affaire. C'est non yo chanter à ça té. Tenga non poser ma question. T'es chanteur à ça té, chanteur à ça té. Le baba danseuse, mais chanteur à ça té. Ba danseuse. Bah tu me souviens ça ba meilleure danseuse d'Afrique. Mais na chance ça té pour les quand on fait na tout. Ah ouais té. Wana nyana ba meilleure danseuse hein. Basalit. Bah tu me souviens fait les poulets ba kina Angola. Sandra Lina, bon rétablissement, il y a ça. Il y a tika, c'est comme ça, tika ne danse dans l'orchestre. Tu vas danser, va danser, va danser. Moi, sur la maman mi bali yo ko tu vas. Tu vas tu me souviens un esprit wana ya qui danseuse. Ah, asa mo bali mais danseuse Azali. Ah, OK la anglais wana ndé. Bazali. Mais concert on va confirmer. Concert ça confirmé la salle le plus prestigieuse Europe, Banda Congo, Banda premier artiste congolais a décroché concert dans salle mythique et rien qu'un single oh regarde-moi. Les chansons lyriques symphoniques, musique classique, musique congolais typique avec un complet, ça papa m'a bêta demi opéra, faire bêta opéra complet. OK. Faire bêta on a orchestre philharmonique à défier même définition musique opéra. Bouvet le Gaulois. Et ça a cœur ya bana basi ba go risquer pas ça la fois te robela pe ba passe l'opération ba go risquer pe bazu cœur à Soweto chorale à Soweto OK donc ce qu'on fait rigolo la défier yango la sabatou je suis un chanteur yango loba je le resterai le même OK donc faire rigolo ça unité de musique faire rigolo ça porter tendance ya musique ya Afrique faire rigolo ça plaque tournante ya musique africaine ça poids lourd ya musique africaine c'est faire rigolo ça déclencher à Mamboto mais ken pena loba que nos concerts les annulés il y a ça qui zengi non mutakanga ti au comprendre ma munene mutako tinda bana ko rectifier te malembe mutako tinda bato bakende en fait journaliste gazaki te oui o kate comme on aime Makizengi donc comment me balana Makizengi oui ça bongo donc comment on a iso balana na mangambo ya salaka comment fait bato ba somba ba billet na site ya Casino de Paris pe ba billet électronique yo ça bato concert c'était pour ça bato ba kende concert donc yo lingi yo boy côté concert ya patrimoine ya Congo pe ya Afrique donc ça honneur ya musique ya Afrique pe ya Congo siko yo solo ba concert c'était siko soki producteur aye alors il là qui ça côté concert ça to bi que ça diffamation mais ko yo ka journaliste à lobby maloba ya bongo apparemment bato baza derrière hier t'es ça journaliste c'était ça parvenu pourquoi ko checker na liste ba journaliste c'est un parvenu abima kamba mo bazu micro ba simbisa ye mutu moko ya balabala bazu micro ba simbisa ko chaper bato ba micro a journaliste c'était faut pesa poids na kombo ya journaliste OK vous comprenez a journaliste c'était donc en fait tout on mona hérésie ya niveau na ayeko koluka ko nuire image ya culture ya Afrique non faut botter les médailles faut botter les médailles makasi faut pas mélanger vraiment faut pas mélanger donc concert que ça bel et bien le 7 novembre ba billet au ba gagner na Funak et s'il y a 160 mais ba billet en ligne et ça li ba billet à première catégorie et tirali ndambo il y a première catégorie à 180 € c'est si là to tirala ki na ba billet 160 ba chaki on peut na ba Funak na France mais si mais en ligne ba billet ezali ba billet pe ba catégorie mususu ezali donc tous les Gaulois to la laté que nous sommes bien on a Casino de Paris pour concert on a concert à Tembete vraiment que le concert il y a imité ça concert à Tembete autre sali plainte va lobela et puis surtout bête plein pour faire alors concert il y a combat boxe les on a battu belete mais ça classe et ça le match à Renaissance ba Tony belé mais ba mais apparemment toucher pour pourquoi bon s'assurer dans la plainte te faire déjà ça là ba plein faire bête Zénith ça compte dans la musique congolaise oui plein contrat pour faire bête Zénith plan craquer faire bête yota sala munene plein faire bête devant c'est Dangote na Nigeria mutu bakumisa bête na devant na so ba Kardashian ba musique congolais presque dans l'ensemble ba bête na bango na ba potu ça la plein te en fait poton on peut faut ba prix te coût ba concert ça va 20 €, 30 € ouais te to lo ba vérité ba concert ça va 20 € na ba 30 € mais faire so bête concert il y a 180 € équivalent 220 €. Puis mon nom Mario Messi. Mais on a beaucoup de choses à Willy penser na champion dollar. Pour qui te que ça concert, balobi bien ça concert super VIP. OK. Ça super VIP. Donc ba bien ba to somba accompagner na ba champagne. OK. Oui, avec photo souvenir na artiste. Donc vous avez vraiment côte à côte na artiste. Pour artiste orbet on a deux orchestres. Orchestre ba Marc House na orchestre philharmonique. Il y a
batelemi na katikati siko symbiose on ba Théo Pani baza na orchestre philharmonique koto ba marque bazo pesa ko réponse et puis sa première stratégie depuis musique c'est la musique hein. Déjà Ferregola a première jeune ozo marqué musique il y a Afrique il y a déjà ko beta na Casino de Paris muta beta te batu tout ba beta na basali batu si ba beta o Bercy si ba beta o Olympe si ba beta mais Canada nde fera kina ba mi c'était Canada batu so ba kenda et za ba nini festival ya kufa lo papa mena kufa na numa bu ba concert au Félé te faire linga bongo te faire ça patrimoine mbo fo batela faire c'est le capi te ça ba so pa bien na compte ba ONG ba mi so ba kenda ba Canada de que tungna ne za ba bien na compte ba ONG za festival ba so bon ba festival concert communautaire puis ba beta mina ba salle de fête te ça la munene ya te te ça te t'inquiète ça le ya te OK ya mo nisiko faire ba biloko ne yela ya boye nende siko mutu so surtout ke lango OK bo so mo te mutu ba benga ke ba chaka jet essence isa sonite pour ani nga pour faire azaki na jet atiba longoli jet ke fi na aéroport aller bouger ils étaient 2 jours na France jet essence ke ba to lo bien monité oh ba jet essence na jet étonnant et golobate ba to apparemment oso bois comment ba jeto poto monaki seul vidéo o ya jet ba o fali ndem ta lobaki bongo so moni bango so tanga comme artiste na bango ba kasani to répondre yi bango ba bongo bamboarior ba bongo banani bamboarior ah bon bah ya ma BF faut faire moi et ba toujours à l'attaque mais ba toujours faible ba forte oh ba forte so ba fort ba kosa bato 50 millions de streaming ba ko 6 ba ko so ba 50 000 pour pas ça ba lo ba que non disque d'or déjà disque dur éligible déjà disque dur ah ça disque dur ya tokos déjà disque dur dinda na dingi na nzela guerre c'est raté déjà c'est raté franchement c'est raté Gouve le Gaulois soldat Mbodi pourquoi Gouve le Gaulois Gouve parce que tu as vu comment on a gouverné en tout cas tango Gouve en fait Gouve le Gaulois ça dit gouverner il y a tous les Gaulois soldat oyo aza déclencheur soldat oyo aza alarme donc ngane na boso na lalo betika lisolo faire na mi ko kotisa c'est interdit Gouve ayo recadrer so avantage à Gouve le Gaulois tonga na ko solo na motu na bombo OK parce que non sentir intellectualisme mo kati ngana finga te en fait ngana na ba argument oyo za solide na ka ko teka artiste na ngai en fait ngana za Gaulois oyo ba gouverneur ba Gaulois o ba Gaulois ba pianga charge ya ko teka artiste pe ya ko défendre artiste donc ça ça réunion ya debiloko ya défense et sécurité on a ça les alliés sécurité na défense donc ngana ka ko défendre artiste pe na sécuriser artiste na mi monisi na mi so bato tala valeur tala potentialité offert azana ngona moto bo comparer na ye bazakuta tane logo moto lo bana ndenzela o ekeseni donc Ferregola a moto atiki nzela pasa ndakisa musique ya Congo chaque orchestre bazana faire oka nuance faire azali donc faire ko yembo ko lega yo pour ça na potentialité on a fait azana toute génération confondue na kata nzoto na ye OK donc moto muso ndenga azana fa lugo secours auto tune pe chai poids. Tu comprends? L'unique à son genre, lui, il s'appelle Gouve le Gaulois. Donc en tout cas, il est fantastique, il sait bien faire la chose, il a l'art de parler, c'est ça que nous voulons franchement, dire la vérité et sa passion naie, Gouve le Gaulois, raison pour laquelle Nayama qui est Nengena Lobaki, il va expliciter certaines zones d'ombre. Merci à toi, ya Marie-Hélène Linongi Maman, patronne ya MHLMB, patronne ya Marie-Hélène Linongi. Merci à toi. L'artiste émissé Diamant, l'empereur de Bokassa, fils de l'empereur Bokassa. Merci à toi, Diamant. Et il est en train de préparer son mixtape qui s'intitule Pasteur Denis. En tout cas, maman mélancolique l'artiste Diamant, l'empereur, fils de Bokassa. Merci à toi. En tout cas, tout Zelayango avec force. Parce que Anakin déjà, Batutu Baocha Makele le pour Nayango. Bon va à toi. Merci, ma confiance. Yewana ya Joli Menga, Yewana ya Jamal Mukuna. Papa social, made in London, les bourgeois, bientôt. Tozoningisa mokilina ya Jamal Mukuna, papa social ya Joli Menga. Boni basango ya mama Emiline Zemba, tous pepele ya Mbetolo, na ya Gauthier mascotte, ingénieur de banque. Gouve le Gaulois, to sauté pour un to kota na autre actualité, harmonie urbaine, dynastie. To banana na dynastie. Nalanda iba propos ya frère Nabisomoko, Sankara de Kunta, ou azapé frère, ya Ferregola Jésus de Niance. Na mamani. Oh! Taza frère, ya fait taza détracteur, ya Ferregola. Maza frère na wenge. Te boya beta na wenge. Oh!
azala mwana bitinda ya vina biso Adolphe azala mwana wengete mwana bitinda oui mutaya na Sankara ezala vina biso Adolphe bon ils allaient passer na ye ils appellent passer de boyo moite que tili azala mwana bitinda ya botama na elakeli ya bitinda donc vina mo bimeza il faut batinda ya ko finga donc ya za détecteur ya faire rigolo riche aza riche te mutaya riche akoza ndinga za pauvre aza elo nya malunga riche nya malunga ya za na tavanda na mikili de na mikili nini afana na mikili na mikili ya za na mikili ya desa sanga bato tu bazana tambola na ba ko na coffre kwa ntaba oui oui assez le côté asale le côté kokane misala ya pasi to ko te mbongo na poto ko na zonga si sa question na yo alobi album wana valeur ya ba chant o eza na kati eza valeur ya dédicace ya fali ninga bwaka déjà valeur ya ba chant o bato basongi bon en fait faire rigolo soko yemo za valeur ya ba orchestre tout ya Congo oui wana ya génération na ye nyonso toute génération confondue longola ba vient na biso ba wengi OK d'accord na ba fie ba so na ba longola ba vient na biso ba wambo donc na lobi no faire yemo aza valeur ya ba orchestre tout ya ba jeune lelo na Congo oui c'est-à-dire au faire aza roi na ba prince bato musu ba mibenga ba roi mais sans ba prince faire aza na Chikito OK faire au monde nani au monde Nicodème Azali au monde Kunza donc mutu musu sa lobi na plaisir abosa ni ba valeur ya ba nzembo ya faire ezande album mobimba ya moto ba prince oyebi na étudier na songi c'est-à-dire ba Chikito ba Nicodème ba Bimana ba Kunsardo et tant d'autres oui mais faire abimisa bana mais mutu musu ko bimisa bana okende na concept wana mais ouais mutu musu ko bimisa bato ndeni ya bengi orchestre groupe d'accompagnement ba bima wana ba chino liaki yebsanga masi vocal mnyama longa sala yebsanga jino ndeli marga uza boboloke anani aboka nona nuance affaire oka te nuance ezaka nani po yoka le padre parce que il y a une animation adiembeli wana ayembela po yoka le padre parce que il y a une animation websanga nani obitino lega sani marka uza leki marka uza na nzembo 1 million bebeta na baba obi par rapport à ba vinde te na ba f marka uza nzembo za chef d'œuvre mutayimba ngo za faire eza ko vite mais za qualité ya nzembo za quantité te marka uza nzembo za qualité muto tena ko mo basala pe ba pesa bango na nzembo malonga te websanga nani emani asala 10 ans pas jile ta na vocalité babimisa figure na mama leki kosola pour autant ba comme la bango te pona lo bana eza royaume samba prince mais il vit bien a vivre nini ba regeta kunde ba kimatin erreur OK erreur grave en fait dynastie fait peur. Dynastie, c'est tout un empire chapeauté par un empereur, vrai empereur fait rigola. Couronné par Bassage. Oh, ils allaient à JDT, Baba Mindombe, ne bango bayeko cha musique à Congo pour à travers album ya fait rigola. Dans la carte il y a dynastie faire azo fula moto. Te ponza mesa fula ba JDT, a fula ba Babi, a fula ba Bill, a fula ba Seleo. Obi mutu je m'habille là. Nzambe sa fula bango. Muta fula bango na kata dynastie ça te po bango déjà baza danger. OK. Donc ba yende ko tchaka ka musique ya Congo pour à travers y album à faire. Très bien. Et ça album ya Weraté ya maison merte tout autour ya faire. Et ça album ya faire na ba marque house mais ba massa ne ba yego tchaka ka musique ya Congo pour à travers album ya faire rigola soko et ça la dépasse. Passe ezali pourquoi faire rigola ko bangisa po biloko faire ko sala fallait ba kulutu ba sala yango. Il fallait ba leki musu ba sala yango mais soko talent nini ba musu ba banga talent. Mutu musu nenga zanzo banga déjà JDT pour JDT bi oyimba. Mutu musu banga wanga. Dynastie et ça album te mais ça et ça projet et ça la carte ya harmonie urbaine. Te harmonie ezali ensemble ya musique ya mokili. Mais na kata kofé moko ba R&B ba faux pop. OK. Ba rumba trap ou eza propre style ya faire rigola maningo pesa bato na kata harmonie na dynastie. Très bien. Dynastie ça album ya ouverture. Oyo faire rigola toucher ba son mususu ya mokili ya libanda. So ya bango na ba massa na et ça album te. Si on a yo que ça des albums. Voilà. Si ko dynastie ça li album ya rumba. OK. Na ba marque house. Oh faire rigola penser. Ya benga ba collègue na yeba tsa banzeme mais ba teka ngo pe ba zo cacher na bango. Mais ko bima à travers album ya faire pour na ko tsa musique ya Congo. Quoi et loka faire ba massa ne boye na album na nga ba chana bino ba cacher boya. Bolia na ba ne bo dédicacer ba tout bolia. Chaque chanson ya massa na ye a royemba.
okoyemba aoyemba na chaque nzembo mama eza bongo mpona kochaka musique ya Congo poa bo ba animation ebetama koto bakunzardo bakobwaka babili mpe bakobwaka bakunzardo basangisi bina na bakunzardo basiko eza ndeni babili babeti ya bango bon siko bakunzardo mpe babeti ya bango siko biso public to juger symbiose wana siko symbiose dans album moko yango moni ezobangisa papa ida malamu moni we kopta ngo simba maman na projet kasi eza première fois ezala penate ezala te maman na projet yango faire ko la tanga penser pona ko bimisa musique lisusu ya Congo ko poussa yango na ba horizon mususu mais à travers des albums c'est de l'argent qui est derrière Ferrego là Nzambe sur le plan financier en fait tolinga ba patron ba kota mamango ba ya Ferrego la za maison Ferrego la za na maison d'édition où eza couleur musique publishing mais ça va maison nationale eza maison nationale ba mission sous to maison internationale ezala raté ezalaka fox maison mutu musu pe bakosa bino baza en fait mutu musu akosa gazara pe place moment nzo azaka na Electra ezaka pona bana mikio bazo bima na photo nde bakozwa mise mususu nde bamoni koza faible po bateka mais soko Electra ko comprendre que a échoué en fait Electra ko comprendre que a échoué siko akosenga secours na yana bango bango ba ko beta tolo ye muta produisa album mususu mona te muta produisa zali Electra zali branche na kati misala ba jeune talent ndo moni za bongo so faire ko na couleur musique publishing o eza poids donc en fait na kata couleur musique publishing en fait na kata album ya Gouvle na kata album ya Harmonie na Dynastie ezaka couleur musique publishing te ezana ba maison d'édition ebele mais ba ko zwa produit na manière o bango ba ko teka musique o bango ba ko préférer na kata Harmonie na Dynastie ndo moni le padre fungwa misiko donc eza maman na idée o le padre yango moni le padre lobaga. Beaucoup font des œuvres mais peu ils laissent des chefs-d'œuvre. Ngala belo mo kale talent jeto boaka. Te ayebaka ngala bakisaka quand le talent est réel le succès est éternel. OK. Oui, talent faut ça la réel. Pour succès ça la éternel. Papa chéri ça na pour ça na succès le loté mais na talent où ils a réel. Même Olomide même vient na biso mon flic ça na talent na réel. Pour na succès ça éternel. C'est comme ça. Donc, il y a un qui me papa Wemba, papa Wemba, qui est dans ma disons square d'elle. Héritier Watanabe, mais c'est les chanteurs. Hélas. Maintenant, Moutazan a talent. En fait, dans ta dynastie, faire un n'aime ça la choix. J'en ai fait. Et ça, le bon affaire. OK. Les albums na biso donc ko benga mutu na mutu batu mususu baza pe na album faut basala ba promotion. Mais Alansa qui appelle na ba ancien tout ya. Alansa qui appelle na olo aza disponible. OK. Abi o aza disponible ko ya na projet nga na sali tocha musique ya Congo. Na tu ba la coste ba senga ipe na fa mona clarté makambo. Te net la coste mona clarté makambo par rapport à quoi? To sola. Mais ça ancien ya wenge. Bon peut to sangisa maison mais tout autour à faire hein. Sauf faire dans sangisa wenge. C'est qu'il faut to na ba vie na biso tout Kaluji. Pour faire il fait partie d'une grande histoire à wenge. A beta na wenge musique bon chic bon genre. Aga yema na force maté mais la coste ça na apport moko o ça ke batu ba zelila yango. Mais ba port ba bazana ngo ba chango pe na album na bango. C'est important apport azana ngo makasi. A chango na album na pour pousser ye. Pour so dio la coste faire wana. Te ko ça pe ka faire na mabiala. On s'appelle à faire une JDT. Pour la coste va voir Mawane Salama bien. Azara pe na kibusa pipa simba. Azara pete. On voit ma. Azara te na kibusa me kibusa fi. O ka te talande na koma zoba vona bolingo blandi na mpemba. Divastone na ngaba benga ngayuma. Willy faire à goembo goleko. Et mais la faire wana pina c'est comme c'est changer faire à kala. En fait, il faut la perfection chaque mois, chaque année, chaque jour. Pendant 10 ans, fallait bêta faire bambata. Pendant 10 ans, faire bêta des danser bambata. Oui, c'est pendant de faire la pièce musique lyrique symphonique opéra. So muna bango za rama chanter à quel on la défi. Moi te défi à couser ka sengi butu seku ka autotune. Bon la ni tokos deti. Ezani non. Ngala ko ka lumo ba so bilokos so bilokos. Ba gena so ku ba nino pona ba platine mo te ke kimia ba zoate. Faire rigoler la louva ba tout ba bengi biso ino sacré 8 on 10 la sacralisation qui est sacré. Côté bato basangani mi ça tout ça ma classe bato mi ça tout so basangani la bénédiction la sacralisation sacré par Dieu. Dieu bo so ba basangana na ba nino na ba ayana na ba buba eza ino ba complexé. Oui. Oui. Donc faire quoi tant bazana ino sacré oui.
Bino ce que vous avez la congolisation. Biso papa na ngai yangonde. Biso ba toi. En fait moto muso azana complexe en mentalité na complexe d'infériorité. Papa talent yate. Mais échange culturel et salaire bien entre dérive. Bon biso déjà to beta pe na ba dudu kopa. Dérive on to beta na ba dudu kopa. Oh yeah. Oh terre sacré. Tongo. Papa matanga yo nzembo lokwa nzembo ngo ya nini via zéro. Atiki la ferraille m'a pas le nzembo ezaka pona faire. Ya on mona faire ba marteau et kanela ka sete et sougana mo sapi. Parce qu'on a bangé la bino beaucoup plus parce que tout le monde chuté la télé c'est l'état. Te bangé la biso te linga biso beaucoup plus pour te retomber dans kita musique à comment. C'est sa question parce que batu ba benga gi babi prince bakalo mo ba Jean Paul Weli papa na Keve Weli na ba keke boana lumière ya Gosgo ba ota la biso keke boana lumière ya Gosgo ba ota la biso ba Jean Zola patron motema ya madame Patricia Massamba ba ota la biso et puis ma confiance ya Jamal Mukuna l'homme à part yewana ya Joli Menga très dynamique très opérationnel ba notre congolais français américain triple nationalité maman Emeline Zebatus Pepele Ambeto le Noël Kamaya les nécessaires Yamboka et puis Messe Fou les Lukisu chinois noirs responsable à congolais na continent Asie Dani Chanouné chinois congolais Doni Lidoussou 100 mètres boss El Kinshasa Doni Lidoussou 100 mètres les boss El Kinshasa ba ota la biso babi Prince Bakali tozo bangi l'affaire est beaucoup plus l'état à Luka Gims basa la collaboration azala diana fali au Moscou place ba mené ba mené biso ne l'hôtel ba beta pena na dadju ça l'hôtel et puis c'est l'hôtel en fait faire azo Luka Gims c'était Gims il faut Luka ne faire par rapport à potentialité faire nango et Gims ça moi likolo et attends likolo faire ko ba dans na batuli kala et ça zala likolo ça beta musique internationale ils arrêté faire ko la beta musique internationale ko musique a fait les cas déjà ba frontière même bien na filé musique beta na Brazza na Angola na Turquie azam musicien international na ko même ma musique na ba horizon mususu comme ça ngo musique mondiale la world music na vrai sens du mot yango faire linga ça na harmonie donc Gims eza ba faveur ba kuta na mboka moko pays moko teka musique bien ba somba musique bien ba déjà na bateau ba teka bango bien par rapport à musique azo sala alegi faire ni loté je comprends pas ça les gars qui fait pour faire un TP casino et à Paris ça la dernière fali wana mais quand c'est faire na te azana mututé te mo de père na bango te bango bilo wana la rata mitete leki on kolo bongo oh yo mukolo wana leki bango bana complexe on a te mentalité bango so bana posa collaborer na faire tout à fait Gims ça na fait 10 ans passé pour moi que faire ça faire papa faire un mana section d'assaut. OK. Donc faire ça na complexe à Gims de pour faire Gims a bien faire ça grand chanteur il y a fripé à monde. OK. Abi que surtout Bettina eza kindoki. Bangonde baza na complexe à Gims na luka bilona ba luka wana. En fait on beta musique à visibilité na ba trophée. Nzo kata boulot beta musique à trophée ni papa m'a beta trophée. On va cela va trophée à sans cérémonie. Te moni trophée déjà papa a boto so bigo subara. Biso batali bana to ba ko subara. Pourtant ko fait ba benye pour kutu pas corrompre. Yebisanga tato a botayo. Alobi ke subara pa ibi ndengo subara na ndako. C'est quand on confie des gens. Alobi ke ba trophée na ba bengai. Po ya pia mongo ba pia trophée. Trophée club d'amis. Trophée club d'amis. Ma c'est un nini. Pianga ngo ka pona mbuye bango. O mo teke se lo kuta zo ba apa wa. Se lo zo ba apa se ni. Ya kana ngo lo ko te bi bende beta musique te. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Gouffé le Golo. En tout cas, c'était mon invité de ce jour. En tout cas, je l'avais reçu pour en parler un tout petit peu concernant l'actualité de l'artiste Missé Ferrego, la Jésus des Nuances, Bilangaya Loyembo. C'est comme ça que moi, j'aime bien l'appeler comme ça. En tout cas, Ferrego, la Bilangaya Loyembo. Gouffé le Golo, le.com. Ba fan tout ya Ferrego là, ba senga kina yambayo. Et au lobby, ou sengeli au loba, mais un message particulier dans la bonne musique et puis particulièrement dans les Gaulois tout aux gouverneurs. En fait, tous les Gaulois na Gauloises, merci na bino toko ça des albums légendaires, l'album le plus attendu partout dans le monde. Bat ça les venir on est allé ravi na biso na JB qui boussa pipa mo kile inda. Bat ba ibindenge les gars na album na biso harmonie to za ba featuring important ya kombote. To mina taïga leki daju, to na ba Yanissa la Cap Verdienne. On a battu baimi, on a José, on a fait rigoler, on a yemba bango, les bango, donc il est bien. On a des albums harmonie, et les albums il y a tous les soins qui n'a qu'à ta profondeur. Dynastie, tout un empire chapeauté par un empereur.
oyo ezali faire rigola ye na empereur mais couronné par sage oyo eza ba JDT baya bindombe baza ebele ba marque house na kati bazali eza album ya faire rigola pour na pousser toujours culture ya Congo et kende libanda tous les golos to s'abonner massif na ba page ya artiste c'est très important tous autres des albums aminene o boko mona mokili ezozela koto ba détecteur bazozela koto biso ba mourir bonne musique na ba golo za ba golo tozozela donc ezala lengi ya kokende ko s'abonner massif na ba page officielle ya artiste eza Facebook faire rigola les pages officielles certifiées na très bien blé tous na Instagram certifié toujours na très bien ils a fait rigola les pages tous na Instagram tous na TikTok Snapchat YouTube il a fait rigola TV Prod c'est important tous les golos tous ba abonnement na ba plateforme streaming Spotify Deezer Amazon Boom Player c'est très important télécharger enfin dans l'application de WhatsApp à fanda au côté na carte ezana simple ba komba ba mise ko bima oya yo ezali moko antombolo mona mai wakaninda obeta fait rigolo mona écouter na télécharger OK na télécharger au senga yo 14 chiffres o ezara na carte master to visa en crédit après au senga 3 chiffres ezara derrière carte na soko tie nzembe ko kata mana e okata $1 a pa nzembe ko fa na galerie biso to na muska eza pe ka plateforme streaming mais ko toujours tout étendu à RDC ya zaka en partenariat na Vodacom na Orange Money na M-Pesa na Orange Money oyo okochaba coordonnées na yo quand nous sur la transaction ou retrait et au cas où $1 ça 2000 quelque chose télécharger enfin dans la chombo l'application et ko ça la bien makasi tous les Gaulois focus direction Casino de Paris l'album ego ya bientôt la single ego ya tu sais pourquoi bato baza agité pour baby ke basali déjà faire azongisi bato studio 3 fois première édition Nzadi deuxième édition ba ozwa siko ndefera ba obela mitu ndefera ko mema bato merci na bato tout batali couvre les golons na ko bossa na ko voma mbweni joyeux anniversaire ya motema maman Florence Lubaki na Genève 5 étoiles na pression mbote papi Chomatende les boulevards beau garçon ya na pression mbote na pesi Francine Mavimpi Mav Coiffure na pression mbote ya ndeka Orléans pesela nga mbote na Grégosé les Loirentins ke mbote mingi na moni maître Dadi Yakuza grande puissance mais c'est 60 pesela nga mbote na héritier Mubiala deux fois té Weston et Chimvundu ya na pression mbote mingi ya Weston na ko bossa na raté passant faire bosson bebos à Paris ya na pression mbote Clémis Mogago mwana Elion capo de mola na pression mbote DG Polo na ko bossa na ya Pichu Boto côté Ibu Noir ko signer likolo ya Pichu Boto ya Pichu ancien Pichu Botoko na ebisio deux fois té na pesi mbote mingi na Glody White net banzuzi na moni Léon qui ngani ya ko tala kana bien mama Fanta Fofana na pression mbote Tyson qui vit la Pedro Ndirega Hollande na pression mbote ya na moni Papi Kuka la noblesse dans les sangs na pression mbote maman la Nita la gabonaise Alain Mwanda l'homme aux barbes blanches na ko bossa na raté Alain Kembe la garçon de disque na moni Smokey 9D78 na Catalogne voilà na kati ya Londres les grands rappeurs Smokey na personne moto na moni Sebadolo balelo le Suisse noir motema ya maman Esther Fondation Lilac direct à Lausanne na personne moto mère na nga Yolande Chadi na personne moto na ko bossa na raté Pamela Ebengo ya Golo na Turquie na personne moto na moni Nicole Louye ma jolie ya jolie kwete ma jolie na personne moto Alain Kembe la garçon de disque na moni bienvenue au sinon les mannequins de Lyon ba tout batali gouve les gola oxymine mene na personne moto ezaki bongo mituna mitu ekutani sali bien moni dio d'enfer. Merci beaucoup gouve les gola en tout cas je suis épaté par rapport à ton savoir-faire, par rapport à te dire aussi également, c'est un homme intelligent. Moi, je l'apprécie. Merci pour ton invitation. Merci Bakali, merci. Merci. Merci en tout cas, là, c'était Gouve le Gaulois qui avait répondu à toutes nos questions sur club.com. Merci mes différents partenaires pour votre attention particulière. Merci mon patron de la nation Tonton Manamanga Pichubos, Lady la française la plus belle. Merci Franklin Massiala, merci Jordi. Merci infiniment, il y a Marie-Hélène Linoni Mama, patron de MHLMB. Merci infiniment, il y a Gauthier Mascotte, l'homme de grands événements leaders à Londres. Merci Chanso, la patron, Motema Patricia Massamba, madame. Merci notre Congolais français-américain, triple nationalité. Il y a Ouli Pensien et champion Adol. Jean-Paul Oueli, Motema Merveline, Maman Kenayana Keve Oueli Nakati à Londres. Tim Skabengele, l'homme des immeubles, Avenue des immeubles, Nixon Boutique, la bière de luxe. Dani Chandou, chinois congolais, Nakati à Chine. Merci. Foule Lukisu, mais c'est le président. Responsable à Congolais, mais c'est fou les louki sous chinois noir. Merci à toi. En tout cas, merci Doni Lidoussou, sa maître. Azalaga boss na kati ya Gishasa, Doni Lidoussou, sa maître. Il y a Willy pensionné Mokonzi, il y a Paris, les bailleurs de fonds. Et puis il y a Willy Mouchenide, Azalaga Koda Mboka. Merci à vous certainement. En tout cas, Gisèle Zindande, il y a Junior Yombo, na kati ya Belgique.
Gisèle Zinda ya Junior Yombo Keba Yonani Osomba des parcelles au Sangisi en face ya Ista na bon marché au Tognon P4 niveaux. Il faut zalaka Gisèle Zinda motema ya Junior Yombo. Gisèle Zinda ya Junior Yombo. N'a insisté. Merci. Continuez toujours à s'abonner sur clebois.com. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Au revoir. Bye bye. Merci.